Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la kanona ba mbote partout place bozwami la kanona binoye yo mwana muluba botama muluba ka sentiment na profiter na pesa mbote na le big boss papa Sibou Mutombo depuis Allemagne mbote na yo pourquoi pas na mon vieux jupe suisse ba mbote na yo place ozwami honorable Papinzila na France et na Monivier na Georges Djunga Tetela Kema Fumbe Bambote na yo toujours dans Love émission vous avez droit de savoir bozaka na droit ya koyeba lelo lisolo na biso eza pas si pe mawa bandeko balandi lisolo na biso oyo lelo oyo bakisango ya bokoko ata tu balobi il faut que ça les soki bo pikiniki ya bokundu ya nzoto na yo non en tout cas lelo yo et komi mabe j'espère metiti na réalisation azo balancer les biso photo ya papa wana alali nini papa na biso wana bomoni papa wana ya munene alali likola mbetu homme marié aye ko se retrouver na mbetu wana eza mbetu ya ni ya ndaku na yete eza mbetu ya hôtel s'il vous plaît mbetu ya hôtel akotaki na mwana mwasi moko akotaki wana le tellement vitesse mwana mwasi yango aza nango alobaki papa fo amela bakisa bokoko ye moko vraiment yelaki ye bakisa bokoko c'est l'explication ndenge bapese libiso ayelaki ye bakisa bokoko papa peut tellement âgé poussani na bakiso ya meli wana papa na biso wana netozo sabino boye akufi yango lelo to meka mpe nanu kobeta nanu sete nanu phénomène bokoko oyo metiti mazola kisabiso lelo ekomi na bawenze na biso bazoteka oyo kisa kokanga mobali oyo kisi ya kobwakela muntu mbasu oyo soko lingo ozonga vierge oyo ezabo en tout cas finalement tozo koma wapi pe bakisa ngoso la nelubie mingi ezobomaka mibali non na monte que moi ça salela ki moko boye po kanga soki mobali e bomie mingi ezaka bana mibali tala papa na biso ko tala papa na biso mukolo boye responsable atiki bana na ye likolo po ani okeko linga mwasi moko boye po na ba sentiment rara ya mokili sentiment etango mukie esila nango pe na minute okelo ni komela bakisi ya bokoko wana ce qui boma maman et encore bani vraiment mobali azo raisonner salira ka makasi onzamba pesa yo so nzamba lobo suka na moko pourquoi to ko moko nzambe to ko moko korze nzambe pona nini papa na biso akati ville ko la ko korze nzambe nazala kaka age de se poussani yo luko zalo zalandeni na basi yango petango olingi omoni ke papa wana aza papa c'est que tu na place ki papa tonto loba olingi mobala mukolo tu na place ki mukolo c'est que faut supporter le lenga za non ke ya kotinda ye amela ba kisa beaucoup en plus pe ezara na ba dose te bandeko balandi ezara na dose te to ba yozo melango eloko eza nango en vrac ozo melana ngo kaka bongo inconvénient webi pokisa mundele tango ozomela ngona yebi ke na zomela doliprade il faut tanga normalement notice nango siko wana bakisa bokoko wana ezaka na notice te ezate to ba oyo ozomela kaka ozomela te ezoke ko créer nini bana basi ya lelo ba yeko linga babiloko bakisa bokoko to boyete quelque part eza nango bien ezo aider okomela ngo soko zake ozana maladie moko boye donc ozana problème wana ezo senga ke yango eya ko intervenir eza normal mais non que yo ozana o normal boye bi ke non afona multiplier ba effort olelo koma ba mbala kishasa mutunia so mona mo mbali na nzete na munoko oleka boye na baba ezote kama finalement soni ezaka lisusu te ba maman na bateka na bagambela noka explication bazopesa tala explication mulai
oyo eza pona boye oyo eza pona boye eza pona boye libumu eza mufinuku munene po mona makambo eleka na kati eza pasi okoyeba ndenge nini mwasi papa wana azolela abisi mobali na bandaki koyebisa ye à chaque fois zaki azongi na ndaku boye ozosokola bilamba no okutaka bandamba banzete bandamba ba poussière boye boye osokomi mukolo babiloko wana ezomatisa bato ba tension parce que eza na dose te tango yo omeli yango bongo ezoke ematisi yo peut-être matisi yo tension na yo yo zaki en pleine action okokufa to okokufa te okokufa mama wana azolela lobi natikali na pasi mobali wa kokosanga liwa ya soni vraiment nga matanga bona ya te soza papa na nga oui excusez nga po eza pasi soni pe mawa no ya te papa mina kufele na hotel ba yoko kuta ndamba babakisa bokoko tala de grâce soni ata kuna na lola pena na ndimite ke nzamba koyamba yo parce que yo tikali ali solo na ezo betama na ba façon moko boye te ba ke non papa sala ki crise asali AVC boye ou bien sucre mataki akufi bo eza normal liwana bana papa on a kufi boye kisa bokoko vraiment toboite nazoloba toboite bakisa bokoko ngo edaka nango pe babi bokoko na biso eza bien quelque part toko okoko koma na bokoko ndenge nini selon analyse na sala na koma bokoko ndenge nini na ke na traitement mondele na monique maladie wana ezosila te po to mona ngo médecin même akozala azo traiter maladie morbo e biso non na monique na traitement na biso auto pesi o simbite mais quand un peu kokena nous na bakisi ya bokoko comme ça total nanu soki ekosimba te wana eza normal o forcer nzoto pona nini o ba ankoro bo mama sala boye zongisa boye oye pesa kasoki gu oyo eza pona kokanga mobali en tout cas na kama bande ko basi obokenda kake bakisa bokoko wana mobali wana tango achaki yo abengaki yo shina nzela osala kisa bokoko te bokoko ezala ete ozaki naturel. Pourquoi tant boko ko linga lolobi ke il faut pas linganga makasi il faut na matisa ba dose vraiment. Eza ngope na muntu mususu pe boke ipe makambo wana tanga komo na ye peut-être baluki pe na ndenga mabe esimbite na bandeko na biso d'abord baza en poto bo excusez nga nanu na meko mpe ko yebisa bini no mukie lelo o bandeko na biso baza na poto e komi aza na poto azo senga ndeko no o na lingi pe na o salela nga nkoro makasi wana otindela ngo oka mususu non naza poso salela ngai soki zakala otindela ngo vraiment yoko tumto oza na poto so oza moni ke oza na ba problème moko boy kende kuta na médecin na yo comment yo kozwa kiso eza na dose te ozoyeba te. Une surprise agréable na MP Domi. Fret maritime MP Domi na Katia Aaron. Boya ebele bokozala fuma de cité. Numéro ya téléphone na biso yango oyo eza affiché. Ko hésiter te kubenga biso benga parce que ici chez nous il y a toujours 100% sûr. Biloko na ekokoma malamu bokozala vraiment de cité. Bon pour ça vraiment bobongisa bakoli na bino na date oya le 23 novembre 2018
le 23 novembre 2018 boposana vraiment na babakage na bino bokozala décité maboko na biso kofongwama tozoyamba bino boyeyi malamu vraiment na kati ya agence MP Domi Fouette Marekini tozozela bino boposana bokozala décité check it. Oh mais la kiso eza na dose te na si na mona mwana mwasi moko akendeke pa ba mama na bokoko asombi soki kisi moko boye pe komisa ye nzoto aye komisa nzoto abasi komisa yango bien komisa ye mukie so pe pesa na goût la fille apola apoli pena sa makolo nyonso epoli babiloko na ntango ozokende na yo omona lelo omoni mwana mwasi peut-être abali ekomi ke no batrompe na eza bouché boye il faut basala ye hydro comment il faut balaver osoki batrompe mpona nini ezokoma makambo ebele ozomibebisa yo moko mpo soki nandimi teke bokoko yango eza biblique eza maladi msoko okende na bokoko non kende ti ya makambo ya basentiment oyo etangami makambo mbetu okende nango omema yango oya nango na bokoko vraiment nge eloko wana na otelemela yango surtout bandeko na biso boza na poto linga ntango mwasi oyo alingi mobali na ye par exemple nalingi nayebi kasukaka na ye boye il faut trouver yango normal donc oluka te ke nakomisa mobali ya bato ke nga nalingi nakomisa ye lape azala ndenge moko boye nde ezomona ke ezoboma bato ebele bapapa ebele bazokufa bamibali ebele bazokufa omona pena mama mosusu pena bacouple na bango baza bien omona pena mwasi ye moko na pokwa boya asomeli pena mobali ono yo fo salela oyo mpo namoni oyo nga nazokoma te vraiment tangu mabe koya liwe koya okosamba nini na miso ya bato nasalaki eloko te nasomba ye kakisa bokoko moko boye na gambela tango mpo kokende bamama onde bazaka minoko makasi ndenge bakofingo mingi etombaka bamongo akoyesa mwana nga nakangaki yo na singa te na bojoba na yo moko nde oyaki awa se kosaleli yango ndenge nga nalobaki te vraiment kotala papa na biso otiki vie ya bana na yo wapi liwa ya soni pe mwasi yango akimi na ye bahotel ya Kinshasa amibimeli na ye akei na ye explication bayoki epa bato vraiment pourquoi ezopesa pasi makasi ya kotala ndenge papa na biso vraiment akei na ye na mama sa personne okei est-ce dette morale ezalaka ovandi pena bo depo banda obunda na conscience na yo charge ya papa na charge ya libota na ye wana okati evi na ye peut-être aza na bana oyo bazotanga nano bana na ye mosusu peut-être bakoriske mpe bakotanga na bango su classe te so mama naza moyen kotangisa bango classe te bakotanga lisu te yo kote okei yo mosala na yo kobanda kozwa lokola yo olingaka oza robot olingaka na yo okoma mobali na yo azala soki mpe ndenge moko boye vina mombe otikala obanda osomela mibali soki baboma mama baankoro wana batiaka comme ça bakufaka vina mombe kotikala bongo mpo otikali vraiment na dette morale vraiment eza nango mabe te bandeko mingi na yebike mingi baotala ngamba ba darling a tika na yo mingi pe sala kaza bien to eno na msu mwasi mususu boye par exemple akende ti na ba traitement ya na bopito boye ba traiter ye non aza un problème a kobota boye au moins pe simbite aye basaleli ye msu peut-être batokisele matiti moko batokisele nini eteni ya nzete moko boye pa omona pe aboti mwana esimbi là eza mabete non que phénomène oyo boye et comme mutu po mobali akoza su naturel te po lelo che loboche elo on eloko ya na suka nango ti elo on eloko za na suka nango na che oyo oyo eza goûté balobi oyo moko boye bimi mikolo yo poussière moko boye soki ya pembe soki ya nini en tout cas ndeko mibali atako babi mobali aza bébé ko raisonner bon te so moni moi ça zo mema yo qui
ngana linganga mobali azala boye azongisa boye boya ye aza mwasi mabe ifo linga yo ndenga kuteli yo pourquoi mibali balinga basi msu omoni mobali mo balingi mwasi moko boye aza na défaut malingi ye pourquoi pas yo so okuti muninga na défaut moko boye peut-être ye azala ne ya suka ne bongo ondima ngote o boya pourquoi en tout cas ezopesa pasi pe mawa bandeko na biso babiloko wana ezosala ana Kinshasa bino bandeko na biso boza na poto kopesa confiance te mara mususu pe esengaka mususu posa leloko wana ezala poser simba il faut mutu na yo ezala calme ozala na ba raisonnement ebele te posa pe mambo simba surtout na mambo bolingo biso ntoko mema makambo mabe oza stress oza ba problème ebele oye okoto sala makambo ozo kokate eza par rapport à nini mutu eza surchargé eza ba problème ebele osala ngo bien temps ale yo wana soko moni bongo yo nanu oyebi nanu teke mbali nanga zo raisonner ni azozongisa nini ale pou soka ke musala lobi yo ke wana na bakisa bokoko to soko za na poto bengi ndeko no moko boy nazoti ndo tant kende pa mama na sombelanga vraiment ba misuku tu ba olonga poto nga fona ke komeka na boma mama na nkoro wana na fona meka mpo na zo yo kango en tout cas bandeko na biso eza makambu ya lokuta ezoboma po inconvénient nango ezali inconvénient nango eza ezoboma eloko moko te oyo ndeti nga na bakisa bokoko nga ata na beli ndenge nini nakende hôpital so elinga mabakisa bokoko okozwa nga yango te nolingaka te nolinga te eloko ya na dose te notice eza te na oyeba nini po atakisa malaka so melango otangi notice nango no effet nango eza boye tango yoka ba effet wana otrouva oni eza normal bakoma ibongo na notice sko oyo yo oyebi ata effet nango moko te nini te et puis soni peut passer vraiment to comme la biso déjà presque na fait analyse na biso bandeko basi soko lingi mobile na conseil nango yuko pesa yo olingi mobile no kuti na niveau azaleli linga ebongo mobile soko kuti mwasi na yo guna yo ezalaka ke ezala soki pe ndenge nini linga na faso okuteli koluka te obakisa babiloko moko boye okoki kopesa pasi polobi oyebi te nzoto elembaka mwa pe lembi nango eloko wana eboyi eza nde toliaka babiloko mosusu olia eloko wana mingi en tout cas esala mabe ekomi so omoni yango boyoki motema mabe okokolia yango su te eza normal na babiloko tosalelo vraiment eza pasi makasi mingi na ba couple boza déjà si bo balani peut-être boza ba problème mo abongo yo faut que no luka mama chibola na ke ko luka mama nanyoyo kosalela yango te oza na droit kosalela yango soko ke pa médecin munganga komi déjà na suka amoni ke zo simba te ndalobi ke non bon mekano non un peu non na ba tradi modèle wana eza normal. Merci beaucoup. J'espère que vous avez belé à Kolanda. Vraiment, analyse nanga mon qui on a sali lelo sur bakisa bokoko et komi lelo oyo boye. Babo mama ba encore kanga mobali soki pe nini. Vraiment yamala mutozwa yamabe toboaka. Merci beaucoup, un grand merci encore na mon boss papa Sibou Mutombo. Merci papa pour la confiance, pourquoi pas na maman chérie, maman Annie, ma papa Arsène Makonda, Myriam Makonda, Josué Makonda, Preta Color, moi ça Mondele, ma grande sœur chérie, Oudjana, Preta Color, Oudjana, j'espère que mon cas c'est qui pour Oudjana. Merci encore na mes titi qui na si ma caméra. Bosaka toujours branché na chaîne Abino Congo Check TV. Boko zala desi tête to monani check.
surprise agréable. Une surprise agréable na MP Domi. Fête maritime MP Domi na Katia Aaron. Boya ebele bokozala fuma de cité. Numéro ya téléphone na biso yango oyo eza affiché. Ko hésiter te kubenga biso benga parce que ici chez nous il y a toujours 100% sûr. Biloko na ekokoma malamu okozala vraiment de cité. Bon pour ça vraiment bobongisa bakoli na bino na date oya le 23 novembre 2018. Le 23 novembre 2018 bon pour ça vraiment na babakage na bino bokozala de cité. Maboko na biso kofongoma tozo yamba bino boyi malamu vraiment na kati ya agence MP Domi fête maritime. Tozo zela bino bon pour ça bokozala de cité. Check. Congo check TV, Yasibo Mutombo. Congo check TV, Yasibo Mutombo.